mwana ya ba maman mapa. Nazui forte conviction ya obsa vérité. Tout ce que je sais, Kevin, ngana auto partagera ba valeur moté. Au proposanga quoi, pratique homosexuelle. Naïm sayo que Kevin, mon frère, si aujourd'hui Kevin s'acharne sur moi du fait que Naboya Rosala soit mobile na ce peut moi si je sais pas moi, Kevin, excuse-moi. Moi Amfumu lengi betu tu yanga leri keri ga ko community selamba batuge ni fumu ino keri gushe papa uki sari sabana baya luamu mudila kena amo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbot imatea tremana mambot landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene mama mwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bala makanda boyigoina ungeri ki makanda boyigoina yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe feroze makangwe Metro Makengwe Shadomba. Bonjour, bonsoir, Balanignon sur la Métro Makengo, Tapirul TV, la télé de réalité. C'est moi, votre humble serviteur, Giro, autrement dit JPM de la presse congolaise. Voilà, nous sommes dans notre émission, la découverte de toutes sortes d'artistes, comédiens, musiciens, et puis analyse, tout ça, par rapport, par rapport, voilà. En tout cas, vous avez belé, JPM de la presse, l'équipe m'envoie bien, voilà, merci les lots, Internet, par rapport au dossier à Dacosta na Lekechu Kevin Panda Lekechu Oyo azali chroniqueur babi qu'est-ce qui se passe na internet mikolo bon voilà ngai naza mieux passer pour expliquer bino par rapport ya likamo dossier parce que na yebi baomi bali très bien Dacosta na Lekechu ba o bango baza ba nanga ba master nanga dozala zana bango donc voilà merci Nabino vous avez vraiment belé merci à l'icône les baobab papa Metro Makengo Simon Kabaka ainsi que sa femme ma Christelle Mumba Makengo maman sociale maman Banebele merci à Ness Makadi Diata papa na Jonathan merci à mon sponsor officiel Salon Flori et depuis Suisse Nazirique merci aussi à Papa Jokis, Papa Mbuta Roger, Mwana Mavala. Merci à Lisette, mon soko motema Gelor qui sera soda à Poto Force One. Merci aussi à mon habilleuse de Lix et la blonde fashion depuis Tirkin Istanbul. Maman m'a passe tous années dans ma belé. Voilà, vous avez mes belé Hollanda. Émission Abisso. Bon, en tout cas, beaucoup beau s'abonner. Vous partagez mission et bandi parce que mission le balamora vérité parce que oui Metro Makengo le baka vérité et puis nous avons ba preuve na biso nous allons nango ndetso ils ba preuve ezali bon mona ba vidéo ya Kevin Panda Lekechu bon mona ba vidéo ya bangomi balé ba délire bonde ko sala et puis na ko expliquer bino pourquoi ba bebani na ko expliquer bino mango za ya solo to lukuta en tout cas. Pour rester scotché branché na chaîne Abisso Metro Makengo pour rater l'outil pour vous avoir des informations ya sire et outil na source parce que ngana ko expliquer bino Dacosta azalara dozala autara wa Dacosta azalara ni wapi tia comme lelo Kevin Panda Lekechu na Lekechu na ko expliquer bino ye parce que ngato kula na ensemble to vaina bango ensemble dans ndaku na bango dans le pang na bango pang na biso talana na lemba super na lemba terminus pardon bato ba yebi bana lemba boze be na poto bozolanda nga oyebi référence na pesca référence les lauréats non plus sa numéro ta veni qui ça comme ba yebi ba Kevin Panda Kevin pas comme on est à Kevin pana ba on ngambo pana biso pe na ngambo donc nous allons ensemble te coller ensemble na expliquer bino ye et puis na ba vine na makambo et puis nenga komi bongo
bo zappé te bo kota kota bisika mosusu bo rester kaka scotché awa po bo rater le rotende ezalaka. Merci na bino vraiment boze belé ba vove na nga Linda Madidi namoni Christelle Mawile namoni abo namoni boze belé na Paris wa namona Robas Gomba namona Lisette mona soko namona ya Lydie Kati Amandine namona so la boîte mis na Lyon na Lyon Rose Millet qui est la femme forte Azawana donc bambote be pas ozali en tout cas beaucoup zoa ba éclaircissement ya vrai awa kaka na émission na bino dans la émission na bino bolingaka babi rubrique oyo permettra bino bo comprendre rubrique oyo permettra bino boyeba ba vérité parce que tokosaka te tolobaka ba vérité et puis on va prévenir biso oyo tolakisaka bino parce que tolobaka la mettons makingo za télé ya réalité réalité na réalité voilà donc merci qu'est-ce qui se passe Kevin Panda Lekechu boyebi aza chroniqueur aza pe na mwa dimat dans un mwa succès na ye na internet banini nde ezala mais Kevin Panda Lekechu boyebi ndenge bino nyonso boyebi oyo boyebi azalaka aza bobengaki aza pedula aza pede voilà nga nayebi ye ti kokola na ye baza baleki me takaki mobali tokomona biso bamaster voilà baleki tokoli na bango to bango na ngambo biso na ngambo aveni moko donc cela veut dire makambo na ye wana nayebi yango mo ebele makambo na ye wana donc ebandi lelo te donc cela veut dire lelo ekoma na internet fo oyebana fo ozala na mwa likambo fo na façon moko boye oyo ekoki kopermettre bato batia oka to baimpact to succès moko boye alors eza bongo te mais Kevin Panda Lekechu tusu toyebi ye bagene yana bandaka so makambo na oloba botuna Tracy Kambi ayebi Tuna Kambi bato na otanga na ndeko na ye propre donc Tuna Kambi na Tracy Kambi believe Kambi ba petit na bango wana tout bayebi makambo na oloba o ko contredire nga aleka aloba voilà makambo yo sala passe tout mon ex sorti médiatique ya Dacosta leki na télévision aleki na émission Vincent Toulouse je salue en passant mon frère Vincent Toulouse bambote be personne sortie médiatique na ye sali vraiment bien té parce que boyebi Dacosta na minute oyo aza bato bango benga akoma référence mombo ya ba comédien et puis azo postuler toyebi référence mombo na bengaki coach salaka théâtre na kitoko akoma ba film na ye kitoko mais lelo réputation na ye ebebi par rapport ya Kevin Panda Lekechu ndenge aleki aloba ba sortie médiatique ya Kevin aloba mambo belé sérieux donc esala bien te lelo babebana bazala lisusu te eloko esali aloba bongo aleki na télévision koloba keno Kevin Panda Lekechu aproposa ye abima na ye azala mobali na ye mwasi Dacosta mobali Dacosta aboyi eloko wana et puis aloba na télévision alobi keno abi aproposa ye avant de proposer tala boye azala mobile na ye wana obima na ye apropose mambo ebele awa bandoka bele bambongo mambo ebele Dacosta alingi te aboyaki yango esali Dacosta pasi mpe mawande momoni alekaki na télévision alobi makambo wana mais source ya makambo wana nyonso ezaka no mwana mai boyebi Paul Fikipo motema mama Nathalie Fikipo depuis États-Unis bambote ebele oyo bazali bazali mpe partenaire na nga na bandenge kuna ya Barayana TV azali partenaire na nga donc aye asolola moto aya alakisa ye Dacosta eza Kevin Panda azibenge mwana mai yaka tala bayebi kaka bamonde biso ezalaka fo kozala na mutu partenaire mutu mo basoutenaka yo par rapport a ndenge ezalaka Kevin Panda présenté Dacosta na savoir na ye na mayele na ye oyo boyebi non Paul Fikipo atali habite mwana on a exploité ye na nga mambo ebele akomi kotravailler ensemble bapublicité bomonaka Dacosta bapublicité FPT asala yango banini babilo mambo ebele alors Kevin Panda habite lokwanga na branché yo antoine na sepela na yo pozalaka bien okoma mobile nanga Dacosta nakoma mobile ndeni biso na biso ngana yo toza mibali so na okoma mobile na yo ndenge nini komo na ndenge nini na façon nini Kevin Panda expliquer habite monde ba monde lelo poto vivre banini makamno pesa la bien faux ngai yo bika maso bando bimana nganga bando sa elo nyo songa na ngoma célèbre na ba lar na ngala na poto banini bon yebika masolo ndeza la mwana mapi mo ba galère makamno na sabino za vrai pesa pe verifiable parce que ngana yebi bango bibali et muto expliquer nga bango azati na yebi bango très bien donc cela veut dire mambo na zoloba Kevin Panda Lekechu zolandanga Dacosta azolandanga ayebi. Alors, et quoi arrivé,
Dacosta ndimaki ndimaki on a contre cœur demi tema tantôt plutôt parce que non pas tali moi ba galère Kevin Panda biso toyebi Kevin Panda zamo likolo toyebi akenda ba mikili a voyagera akenda ça ba voyage na ye et puis azana mam na ye belé voilà. Alors Kevin Panda a proposé Dacosta tali bon ba galère moi ba nini andimaki andimaki te que non na cadre akoma moi c'était définitivement à mobile définitivement bando vivre bando ozala te atali kamo ba galère nde ezalaka tout ça ndimi mais batikala ko bimana te batikala osonene te mais banda kozala mo ba délire na bango banda kozala mambo ebele on a savoir ça vrai d'accord ça ndimaka kozala mobile na ye mais ndimango par rapport atala mo ba besa zalaki nango ndimaka batikala ko bimana te wana selon moi na mai d'accord ça ndingo expliquer nga mais bande ko nanga likambo ko kamwa sorti médiatique Dacosta a lobby au Seigneur en loba. Alors, sur un village Panda place na terrasse ya Kevin alia kafuta ka mbongo. Atikala pena nyongo kuna te elongo moko te mais Kevin Panda a payé bino bolandi a payé 48 heures. Na 48 heures Dacosta marambo alobi alzonga suka na télévision kende koloba ba vérité aloba marambo nyonso po alobi nyonso te aloba oyo esengaki oyo basala nyonso oyo na oyo abombaki aloba yango soka alobi yango te Kevin akoleka na télévision akoleka na internet mpona kodévoile mpo koloba makambo oyo esalama na ye na ba video na ba voice oyo ezali oyo Kevin Panda asala yango oyo basala makambo ebele basala na ba voyage bino bomona image na ola sabino ba image nyonso awa en tout cas bo zapete bo scotcher na chaîne biso awa parce que awa ndé matolo ba vérité bolanda awa nyonso ba vidéo bolanda ba photo taba na ba restaurant ba photo belé bolanda ngo awa po awa tolobaka vérité bino bo tala ba réaction d'accord ça na Kevin ba ndenge bande ko vanda ndenge bande ko zala ba vidéo na zolo ekolobela bino ni bino mo ça examen de conseil pour comprendre en tout cas et ça la participer ma maram o ebima de internet à chaque fois ba artiste na to biso ba chroniqueur mam o ebima to ba rater zala nini ezala pour na nini pour créer ba buzz to pour na ça nini voilà et ça la ka bien ti bino vous avez des terres en masse boya rabo bima maram na télévision ça la bête ba landa on ba yo kaka et dérangeaka mais ngana osenga na Dacosta oza mtamayele babengaka coach il fallait pas na sortie médiatique na yo obi o tout liba pour pas bongo mais parce que Kevin aza mutaba délire lelo ba image ezobima ba makambo ebele ezobima lelo apeso de 24 heures de jours obimisa ozonga sur la télévision oloba makambo oyo bomba na makambo oyo bosala folo loba ngolobi te pona nini apeso des jours so des jours ekoki yo leki te ya koleka kozonga na télévision pona ko dévoiler pona ko na ba voice na ba photo na ba vidéo na bino mibale na makambo ebele bosala après vané bino moni quelques vidéos oyo to relaxa bino boko mona bino bo to ngana olobelo te bino bo tala bo mona que non elo ni eleka entre bango parce que non ngana ebi leke tout très bien ebi qui est Giro ebi JPM na iso ke tokoli na bango na oloba na bino bande tokoli na bango sama mona zolo batuna kamba ebi Tracy kanda ebi donc bakambi tout ba ebi je salue en passant Lisette mon soko motema gelok soka soda ya poto force one Lisette mon soko pa ebi maramotu et maman na oloba ndenge tokola venir kisaku na lemba wana bato ba ebi et pas na ngambo boy pa na bango pe na ngambo obo tokola ensemble tozala ensemble voilà merci na bino wino boyoki bana poto boze bebe surtout les gars poto loba vérité to loba to les kate poto kosa to ndenge parce que eza vérité to songa suna régie bolanda sko ambiance o ezala makambo bande ko sala Dacosta na Kevin Panda lekecho etindi lelo babebani pona nini parce que Dacosta bali moi si naza marié ou marié a moyen s'occuper sur makambo wana souté de fois ça ba devoir na moi si na ye ça ba devoir na makambo s'occupera ba on préparer makambo na ye ba vote faut pas voter ba bilo moi bongo donc cela veut dire Dacosta moni téléphone de se débarrasser Kevin Panda roloba te on demande d'engagement yo okende ndenge nini okende nini et puis ils avaient grave makambo ngo eza moins mystique d'autres pas au Dacosta
azaka famille Libota. Kevin Panda Lekechu aza Abakouk. Aza Abakouk, cela veut dire apostara babiloko ya Sila Bisalu, apostara babiloko bongo pendant que Sila Bisalu na dakosa ebelarati. Sila Bisalu nanani mwa keti keti zalaka. Pendant que Dacosta a joué na Bela, a tika joué na nini te. Alors mona elona ki sala kuna te. Babiloko ba guerre wa les outa wana. Ya to solo ba donc ça que l'émission la fois passée, bande mo Sila Bisalu na Belleville bango nde baza promoter makambo ebele ba meka ko solo là parce que tout le monde qui Sila Bisalu a postaki Belleville na ba page na e na ba Instagram na tala likambo ezate mais jusqu'à après tout c'est le retour ya Belleville et salami na nte. Et salami na nte mais on tozo mba ba tozo lo ba Belleville ndaza promoter ça makambo nyonso. Après vané la Costa azara famille de Bota yango ezo sepelate ezo sepelisa da Costa te relation na bango na Kevin Panda Lekechu ba continuer yango to lo banini numéro eza wana kwaza na posa après si je sais ya bien numéro eza na bobenga oza contact derrière na JPM de la presse bena papa Metro Makengo boza contact derrière ako expliquer bino ba kolimbolela bino en privé quand des pe ba image oyo ya mususu moyo to l'accent wa ya po talaka eza télévision ba droit d'auteur ezali mais soko benga na otinde lo privé numéro eza na benga JPM na la presse na otinde ba image oyo ya Dacosta na nani na Lekechu bokomona yango parce que eza vérité na sabino na yebi bango bien Dacosta na yebi bien asa mutu na to banyana na papa Patrick Valencio to longona to yebi sike beto na groupe Simba tout ça nga na tika ki bango kendaki na ba Herman Kasongo to yeli susu na Kevin to kolina ensemble to vana bango trama pang donc c'est un ami to zantia bani ba makambo na ye wana bani maman mambo bele na yebi donc muto bombelanga likambo te merci mana bino bozaki belé Yolanda biso na chaîne biso Metro Makengo Tapir TV la télé réalité pour s'abonner massivement pour vous aller décider actualité à tous les cas soit actualité zali mambo pour tout éclaircir bientôt limo la bino en tout cas télévision zali temps ezangonga numéro zana ozana besoin likambo benga na ko expliquer bino parce que ngana yebi bango mbale bien na yebi makambo esali kepe ebi mabongo le bino bomoni Kevin Panda na Lekechu ba image Kevin Panda Lekechu na Dacosta bolandi ba ambiance na ndeba kinda ba Lubumbashi ne bazala awa ba kuliana ba ba restaurant makambo tout bino mo bolandi donc ezali kambo bomba teli kambo ezana na kati mais bobongisa nga conseil na pesa bana mwana mai Lekechu bongisa oza chroniqueur ça la fierté ya mboka Dacosta za artiste comédien ou se pesara batu na ba film non ma mobile bobongisa bolu comme s'arranger et ko la bien bo traiter na la miable ke bo le na télévision et ko ça la bien mais on a l'actualité sur ezali tokoleka tokopesa bino sous suite balobi 2 jours totika de totika na jour numéro pour Dacosta leka apesa aloba vérité so alobi te Lekechu alobi iya koleka abimisa aloba ba vérité merci na bino ozaki belé ya kolanda biso na chaîne biso Metro Makengo Tapir TV merci à l'icône de Baoba papa Metro Makengo Simon Kabak ainsi que sa femme maman Christelle Mumba Makengo depuis Suisse Nazérique merci aussi à Ness Makadi de Tabo papa na merci à Lisette Molasoko Motema Gelok Sokosoda pour sans oublier et Lydie Kati Amandine merci à maman Glorinda depuis Lubumbashi merci à la veuve nanga tubo s'abonner ça m'a plaisir merci la technique na mona Roger na mona qui Richard Damba équipe technique Mobimba Metro Makengo merci aussi joyeux anniversaire à notre bébé merveille Makengo Simon babi merveille Makengo Simon Kabaka donc babi moi na biso babi joyeux anniversaire que du bonheur à toi babi télé to fêter babi na Zurich wona za ko yinda bolia bomela babi merveille Makengo Simon Kabaka donc joyeux anniversaire notre bébé d'aujourd'hui héros babi soda makas babi héritage héritier à Metro Makengo wana donc joyeux anniversaire na yo encore merci à tout le monde pour s'abonner massivement pour vous aller décider na Metro Makengo Tapir TV. Quant à moi je dis bye bye.